papa na problème mo ndina vanzi bona mwana kam le déranger motema na ngai ça nga passe nous ala kanga na grande sœur na ngai pona ka biso mbale baboti na biso bazali grande sœur na ngai yo yana nda est-ce ngambo nino yo mimisinga ngambo nino mimisinga mona robe na nda kuna lati poto lata na ka biso mbale na bona ke lata ya voisin poto nganga yo zandi ko na lata ki ya yo to kepa na yi abi ka robe na yi kaka robe za kana sola parfum wana so pona latike lamba yango mona ngam so na longole lamba na nga papa okoko supporter nzoto na ngati bande na lata robe na za na kimia te papa na non bakanda no mikolo na okemba no na piaka pona buzoba na yo mat après benga so en plein air boba bona na TV nga beni na loba mat makambo eza makambo tu na te plein air si yo yiba pona robe encore eza ki muyibi po asinga nga robe nga na biseke te ba robe eze belé zo robe susu ko zo oya ngai te ba somba robe eza même couleur te ngana na posaka batela nga parfait na ngeza ki na robe yo zo loko pa mningo ki sokola ngo sans permission ko pina nga ki ko ba sukoli yango ba sukoli ngwani papa suki na lobi libisa olobi da mabe otango oloba ke na kotinda kwanganga ça veut dire que na ba TV no epola ba mona nga ke jeune fille na tonda bona kota panga nga jamais Majoba mzobo la grande. N'enfant daté. Maman ou allez. N'enfant daté. Ni ma bé. Les bisangai. Au moins il y a un temps tout heure enfant ma femme. Na bino Des fois bando yoka ba para bazolo bien. Koko wana zaka nani koko na bino zaka malamu te. Mais boye ba ite ishara makamalamu te azaka nango ezaka ni. Ezaki na iloko moko asalaka na kala. Donc ayibaka iloko ya batu. Balakelaka ye mabe déjà génération tout ekobima na nzela ya makila na ye ekoza toujours kana sabila keli mabe wana papa ebitelo ni netinga ngai zaposela longo na lie oyo osunga ngai badekolanga papa. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place na Bolanda ngai naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na ko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo baluka ka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na l'église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que na bon Ezali malbolamo avant d'être pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma bobo to continuer être tout bandit et qu'il est rapide, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63. Presquegratuit.fr, qui aime payer plus cher? Personne.
Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre chaîne, chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité à chez Bisso Télévision. Merci mingi na sponsor na bis officiel ya tika biso te comme on a Jésus-Christ de Nazareth, il y a des sponsors officiels, il y a chez Bisso Télévision et puis il y a émission Oyo Bravo Jésus-Christ. Alors mesdames, messieurs, ceux qui n'a remercié héros dans l'ombre te dans un terme abbé. Merci mingi na cordon na biso Elias Sinanduku na pesimbo tepe na dete na biso Denis Mosolo ya ribo na sima ya caméra pe na régie finale na bosanité Thomas Fabien wa tani mikolo nyonso ko bonde la pona bato pe koyoka ba souci bato bazana ngo. À travers cette émission, mesdames, messieurs, tu as un problème, n'hésitez pas de nous appeler, entrez en contact avec Papa Chic Moukadi sur le numéro qui est affiché au bas de votre poste téléviseur ou yoka bokozwanga mbala moko to solo lipe to planifier. Alors, mesdames, messieurs, je dis encore un grand merci na Orphelina Sheila Mwanda, ya maman na biso Sheila Mwanda depuis les États-Unis, na PCP Bambo Tebele Skazwami, ainsi que à son mari, pasteur Stani, au Barosala Moussala Nzambi Kitoko, Nzambi Amona Bino na Bola Mouyo, Bosali, Bofungoli, Orphelina pour na bana bisike, Baye Bakolia Komela, na Bosanité Fondation, Maman Denise Nyakeru, na Pesi Matoni Mingi, na ba membre d'honneur nyonso au batali bongo na kati ya groupe na biso WhatsApp au batali ko contribuer chaque fin du mois na $10 kasi Nzambe amona bino na bulamu boko sala biso. Alors yo polingo comme membre à travers groupe na biso WhatsApp benga Papa Chic Moukadi na toujours numéros affichés. Alors boko en contact na ngai. Voilà na pesi mbote na mukolo Orphelina le ZAM qui pleure ezali bongo wazali coordonnateur na ngo ezali bongo Thomas Fabien yende coordonnateur ya Orphelina le ZAM que pleure. Na PCP Moteska aux amis. Merci mingi na ba o news pe balinga biso tembo na biso ka. Mesdames, messieurs, je m'avais dire bonjour na invité na biso ko alelo. La grande bonjour. Bonjour papa. Sangoli. Ça on a memeli bino papa. On a landa bravo Jésus tout le temps à TV. OK. Yango poussé ngana ya a. OK. Mais tout d'abord comment on a? Comment on a Ganzi? To sepeli ko ya bayo na émission na biso kasi na osenga yo na bokebi nyonso pe na malembe obeta na biso di solo to pe likambo oyo komeli yo po ete oya na émission na biso Bravo Jésus-Christ. Papa na problème mo ndina vanzi bino mwana ka mutu zo déranger motema na ngai ça na passe to sala ka ngana grande sœur na ngai fanda ka biso mbale baboti na biso bazati sans me dire na déplacer na moni robe mo grande sœur na lati ke sepel senga alors que feti na zo na lati on a bimi na banzo ki na nzela za ki déranger bato mi oka pena mundo to so sa te so kuteno buya peso mbote mbongo ngamona comprendre mona ah nem so de chance il aime so robe si mo pa sepel na ngo là na bimi na retour na noya taka transport so passe na ki tana DC7 be na portière robe bendani be pasuki na yepe na longo na pe robe na tina nda lobi na grande scène na zo ba niki nzo te pe grande scène de fak robe yango zaki ya yete akeke ko zongi sa mukolo robe aboyi abi robe na ye azong seleka ndeza laki ezaki opasuka te akozo no pe opasuka mbe robe ni zaki onika te kana sola parfum zaki na robe wana grande scène nga yo yana nda esinga ngambu nino yo mimisinga ngambu nina mimisonga mone robe na nda kuna lati poto lata na katwaka biso mbale na bona ke lata ya voisin po tonga nga za ndeko na lata ki ya yo abisko robe yo lata ki mukolo na ngolo binazo seka robe ne bia loko ezabo eseke to santo futele robe to kepa na ye abi ka robe na ye kaka robe ezaka na sola parfum wana keketa bambume komo bimanga na nzoto mukusa so pona latike lamba yango mona ngamo so na longole lamba na nga papa okoko supporter nzoto na ngati na kikuta na médecin ba talinga be faire ça c'était loko zate ne bi microbe zate mendeni nzoto nyoso na mukusa bendeni na ke prière na kutana ba pasteur ndesinga ke ozana problème moko ya robe lamba muto lataki na zongi na conscience nanga lambo nga na lata ke zaka robe grande sœur nanga ayaki nango bande na lata robe na zala na kimia te papa na kimia te ya modèle nini ki kompa kimia te alinga so mena sebino ami na sebiso te nzoto na ngai bambuma même biloko bambuma zo bimeo a partir ya côté nini
zo banda sienne biso ko ya bo mwasi wewe nyonso boye pona moni elongi za kitoko kaka elongi nde moto etikali boye nyonso nalongola elamba okosuporte te nzoto na ngai eza ya kobeba sikoyo ntango biloko ebimi na nzoto grande sœur alobaki grande sœur esinga même makambo esalemela nga yango mpe esalemaka grande sœur ye mpe biloko ezobimi na nzoto na ndako tokomaka baluta ele tobola biloko tokomi kokwanzela yango nzoto mwa eza te boki omona basali na nzambe te wayebisaki bino ke ye asambili mpo na bino te berger na biso ayebisi biso niki toluka mokolo elamba ayebi te elamba ngo so eza nde nini nayebi te yango eloko mpe nde pusenge ememinga awa naokoka te toke tosombele robe ye abi akozwa na ye robe bien sûr mais fo ezalaka na sola parfum wana oyo ezalaki na robe na ye même na butu olala loto bavisio baolanda nga na basimitiere olala boye okushe no na mobali te bose sentir lokwa obimi na mobali non comprendre te eza nini naoyeba te bavisio na loto aso bandoto malamu te nakoma ozoka bavisio moko ya mabe bavisio bakangi na nzete nao comprendre te so na expliquer grande sœur sango seke eza baraisonnement entata ye mpe biloko oyo obimi na nzoto biloko esili to eza kaka biloko ezali kaka na nzoto biloko na nzoto bozwi solution ne kasi pao namoni oye awa mpo na nini iloko ni ememi na émission na biso awa ele ememi nga na émission na bino awa bobenga grande sœur na nga ye nde moto azwa erobe ana nga sikoyo nayeba te mabe wa nga namona mpo nalataki yango naza kimia te naoma comme seti nga na okufa na nga mpo naso alaise te sikoyo na niveau ya grande sœur na yo asalaka nini bokosala grande sœur avant répondre bokosala grande sœur akota nano parce que nga na nasolola na bino mibali bovai na plateau yo ozolomaka mosu parce que na grande sœur na monde actuel ya lelo kodefela mba naokomaka mwana kala comment expliquer grande sœur na odefa robe parce que komona mpe boye ozali mwasi moko mpe olati déjà neti elamo olati ya nango pas mal mais comment grande sœur aokende niveau ya kodefa robe bato alata ce qui n'est pas normal. Mesdames, messieurs, na rosepela na kati ye parce que na bosenga ye na grande sœur ne bazala pona mituna retourna ba parce que il y a le makamoko très important tikengai. Si on comprend l'histoire, mesdames, messieurs, na ba o ba otiko ya peut-être besoin émission na biso awa problème ezali nini ndeko mwasi obo moyi na plateau a yawa benga ki biso pourquoi bengi biso alobi na mona makambo leka na plateau ya Bravo Jésus-Christ bozana basali na nzambe tala makambo yeko komela ngai ndeko mwasi azawa afandaka na grande sœur na ye afutelaka ndenge ezalaka kaka ye amona robe ya grande sœur na ye moko azwa yango mpo azali na feti grande sœur abimaka ye azwi robe alati ake makambo alinga okende wana apo kokende makambo alinga kende wana na kozonga webi kaka transport ya Congo ya kowelela robe pasukaki amonaki te ntango asali constat robe pasukaki ameki ko arranger yango azongisa yango na place ntango mpe grande sœur azwi robe bato ake kozongisela mokolo nango na okende kozongisa mokolo nango aremarike eloko na ye ezali ndenge azwaki yango te ase ma chérie yo ozwi robe na ngai lolenge nini pourquoi opasoli yango dire ameko se justifier bien en tout cas bozongisela ngai kende na robe zongisela nga robe na ngai ndenge ezalaki na a préciser pena sur la parfum ce qui est grave aussi. Grande sœur ameki ko négocier ba mekataka kufuta bien en tout cas je ne veux pas na linga robe na ngai na solo ya parfait le roi likamususu tangu ayebisi bango bongo ekomi ke kobena na koswana na grande sœur ya ndeko na biso na plateau et basali constat que ye na nzoto na ye ya kibomwasi bambuma babibon biloko ekobima ye neti bamakwanza et mêmement mpe na grande sœur ameki kokota na mosito ya baprière kasi message ebimi esengeli baluka solution na moto bazwaka robe ce qui est vrai aussi. Alors entre temps petite sœur aza na plateau awa akomona bamari de nuit suka la muki na tongo lokola uti kobima mibali ce qui est grave na yebisa nga bi azomona na ba super ma mibali na kata nzoto na ye mais asabimi na mobali te donc ba mari de nuit ba moyela bango a live donc ba kozwa bango mais sauf que ba komona te mais bazo kama nde ba coucher na mibali
Bombita bien, en tout cas, papa, je sais que c'est un biso. Raison pour laquelle, tu sais que bon, yaka, tu sais que la grande sœur, tu sais ici, pena mukolo robe, on a besoin de plateau pour que tu me carottes, ça va. On a fini cette histoire. Alors, mesdames, messieurs, sans plus tarder, tout en sport oyo, et puis l'état va le biso, grande sœur, aïe, pour voir si c'est un kenon. À Okota, bah, bazouye. Beaucoup c'est la grande sœur. Beaucoup c'est la s'il vous plaît. Yaya, bonjour. Bonjour. Poussana, s'il vous plaît. Joyeux Sika. Voilà, petite sœur, nayo. Ko grandini. Hein? Yaya, s'il vous plaît. Papa, à quoi ben ça va boiter quand même? Hein? S'il vous plaît. Pandako. Joyeux Sika. La grande? Oui, papa. Vous allez bien? Oui, non, ça bien. S'il te plaît. À quoi papa? Où était la maman d'Ati? Jamais qu'on ben ça na kati na émission n'attention. Quitte la bouquet, s'il te plaît. La grande. Ne te fâche pas. C'est pour ton bien. Maramto ça, l'indeko, il est qui nayo, ayo comme on a biso pour na bien na binomi balé. C'est qui est aussi très important. Abeti li solo moko wa etike biso pe. Biso muto sai ke to bengi sa yo ya, to me kampe ko solo là. C'est qui est vrai, tika na kopé ma pimba kita mutema. Comme on a. La grande, comme on a, s'il vous plaît. Marthe, papa. Marthe, hein? On a comme ya neti, comme ya maman abota maman moko tambo. Mais c'est une beauté ce cas-là. Maman Marthe, maman banebele. Ya Marthe. Yebisa bisona. Qu'est-ce qui se passe dans ma cabotani robe? Comment s'il vous plaît, comment me le côté? Robe yo et qu'on a un problème dans de mi balé. Parce que petite sœur nayo a bête de bisoma solo, il y a le lingue robe wana et même il pas problème. Et comment expliquer na monyo la tikitoko pourquoi que ne ko defa robe ngo defa ki soit qui yango je sais pas. Ça s'est passé comment pour que robe ya mutu wana se retrouve pas inayo. S'il vous plaît. Papa, vous êtes nabouya. Non, il va nous donner notre fond de bâti. Natiki moussala, bingo mon nangabou, natiki vraiment moussala. Hein? Jamais il y a ko ben sanga na télévision, bato so mon nanga vraiment ngai mars. Bato mon nanga na télévision. On songa nani? Hein? S'il vous plaît. Mais papa, vous allez où la télévision? Je sais que la télé, mais on peut vous aider. On peut vous aider pour la solution dans les camos, vous allez nango. Faut pas la frapper, s'il te plaît. Makambo, moi, ils ont comme la raison pour la ex. Makambo, papa, ngai, nana kama na ngabini. OK. Akenda ka Turquie. À toi, tu me soumets robe mon boy, na CP, non, ça bien classe vraiment. La sengi ya bisinga moyena apesa ngango kisati. Abi moya apesa yo exact. OK, c'est toi qui on donne. Bon, na kende pour le deuxième tour, na moni azala été akeba osokwa. Otika na chambre na evi ke na ebi pesa cha blamba na zuro toi. OK. Donc na lati yango pour na ndoki l'église. Na lati lamba na papa na ngana to ebisao. Nzamba selinga miracle. Donc na zwimbongo, donc ngamona ndima kiti na satana ki na ngoti. Na suis robe na sita na route église na zongi na suis robe na bongisa na zongi sia on a balisa. Et lendemain nango ye zoro bwana lata nanenga lata ki nanenga tsaka kendaki nanenge pasuki papa na ngala yo to yebite na zoro robe na ke ko so ko robe yo pasuka benya ebisinga mafinga na so robe te robe na ngeso ngana parfait nango ezo nganenge zalaki papa na so biso ngamo ko ndenge na zabo e papa so mona ngamo si kitoko biloko ngana zo leka nango papa na nga onzima te okonzima te papa mais yo mo si kitoko bonene ko zo loka ba ça papa ezi loko na senga kiti papa na nga hein na senga ki loko mutabos aboy ko pesa ngamo na zo na ninga amuninga na tolata na kame ela ke no na defi oni te papa yo ko kipe ko na vie privée na ngate yo ko ta na ngote non siko yo problème na yeba est-ce que yo za complice te na makambo ngo pe ozo bomba la leki na makambo complice na ninga na bombela ye ata mona mabe
atende koza ya na yo na kata ndoko afole to fo senga asenga ina yo ba uza usenga ina Yesu liboso ngala tela mano ngana senga kaya non nazopekisa kobeta boye ce n'est pas bien napekisa kobeta boye ce n'est pas bien s'il te plaît munikanda eza mopaya oyo bamba yebo atoboki lisu pa yo papa aza mwana mabe ongo na se pete na moya yebi yango sikoyo ntango ba obiloko ebimi yo na nzoto nayebi bi na nzoto bo solution bozwini papa na ngai kama na ngabo abone na bongo mono yeba te Soyez comme au bébé, papa. Nous c'est comme au bébé, comme au bébé. Papa, nous avons souffert. Nous cousons notre mobimba. Attends, la bouteille, on revoit la baningati. Na ebisi ya zota robe no aponi robe. Alobi kaka parfait aux allées dans robe na riba ti papa musu keza parfait de papa. Na so mi papa to na tini mutu kama na kata. Très bien. Très bien. Sikoyo boko tsela na camarade na mukolo mutu asema makambo parce que ya pe na omono ya excuse nga na omono neti c'est comme sozo bomba bon likam. Pour comment expliquer likamo likamo za likamo mukete. Ya likamo mukete oyo. Likamo oyo eza likamo mukete, eza likamo munene parce que déjà makambo yo comme la bino ba nzoto parce que grand petite sœur na ma beto makambo comme la gena butu. Ayebisa makambo. Papa nyonso ye butalukakia. O ngamo ko yane nazo sibir ayebi amuti. Ayebi amuti. Hein? Ase nga ko konti mafade na lati bona bando kwanza bo. Même na arrêt de bus, même na transport papa na dans son déjà dissoute. Hein? Parce que ça la bombe. On va traiter au thé. Papa n'a pas tambour ba kisi sur la midi. Nous on a ngabo ba savon nyon so to ya ba docteur ba sala ba publicité papa n'a pas nyon so na so pa no simba. To simba ngate nyon so ba antibiotique. Voilà, bon coach la ngana no ndeko na ngai wana kota. Bon total sport tu on se retrouve hein. Il y a 10 mon solo. Total sport ba ndeko l'état va se calmer na ko kwanza. Total s'il vous plaît. Total sport tu on se retrouve s'il te plaît. Bien-aimé dans les seigneurs, na pamboli bino na kombo na Yesu place na Bolanda ngai, nga naza madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na ko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo baluka ka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place malamu ya ko pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que na bon Ezali malbolamo avant d'être ça pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble, et tout tient ma bobo, tout continuer œuvre tout bandit, et qu'il est rapide, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. De retour, mesdames, messieurs, c'était là les spots de maman Sheila Mwanda, Tozongi na plateau pour tout ça likambo ko lekawa. Moi, je pense qu'on a des kimia, nzambe, merci. Thomas Samuel Bango, toujours Kimia, parce que c'est tout le monde progressé dans l'émission, dans vous comprendre. Voilà, n'a pas si mbote, n'a pas membre Nyon Soya, groupe WhatsApp, Oyo, Nima, qu'on peut $10 na Bango, pour être émission Oyo et Keneli Bosso. Merci beaucoup à Thomas Fabien, à Moussala qui toque quoi, comme ça, là, la chaîne sur télévision. Désormais, Thomas Fabien, toujours une émission, on n'a pas Fabien, na Bosenga, Bosengi, comme émission, 15 minutes avec Jésus-Christ. Donc, le nom de l'émission, qu'on va commencer à recevoir Thomas Fabien pour te trouver sur l'état spiritualité. Alors, mesdames, messieurs, beaucoup de Togo Yamba, beaucoup de langaye, s'il vous plaît. Yaya, bonjour. Bonjour. Ça va? Vous va bien? Zamboteko, s'il vous plaît. Moi, c'est Chic Moukadou.
Koka moite, mamba bingsi awa. Zo esika. Limisaka ndi na simbio. Zo esika c'est. Marthe. Uni non. Bandako s'il vous plaît. Hein? La grande zo esika. Bolimsi papa. Uni non na Marthe. Hein? C'est que na tiki misana na osala bobengi singa a pona buzoba oyo. Hein Marthe? La grande. Papa pardon, non s'occuper non non té. Oh, ça buzoba ti. Oh, ça buzoba te Marthe. Non le belo telanga it. Marthe. Eh, non bakanda no mikolo na okemba no na mpiaka pona buzoba na yo Marthe. Après benga so en plein air boy ba mona na TV nga beni na loba. Hein Marthe? Oh buzoba ni. Attends mon pas journaliste. En plein air boy. Wana na tosula. Tosula nini? Obi ele on a sepelé pas na yo pour zoba kitoko. Bana na ko. Ah. D'accord. Tela. Zwana no vanda na ebisa yo. Ngai makamba yebisinga po na yo nga mitu na bité. Tant pe na munyo ofota la bité yo mdoko sa makamba na te. Donc j'ai douté de ça dans limite que yo mdoko sa makamba. Bana no kamba kamba lobi. Parce que ngai na comment no kaka boye non na limite. La grande rebi bango. Rebi Marthe. Rebi Marthe. Yo yebiete. Grande petite sœur. Sœur na. Voilà. Oui makambo yo komi na bango. Invité. Invité. Batana eloko nini oyo bango bazwa ya yo. Robe. La robe. OK. Sikoyo robe wana bazwa kia motenge. Na papa e. Makambo eza makambo tu na mate bona plein air boye. Si ya yo yiba pona ngobe onko eza ki muyibi. Po asinga nga robe nga na biseke te ba robe eze belé zwa robe mususu kozwa oya ngai ti. Na peksa ki ote Marthe. Siko oyo saliana. Tu obenga boy batuno stuba tala ngande na oloba oyiba ki robe na ngati siko bino boyo funda ngato ngande na yo funda bino o robe na oyiba ki ngote pona pesa ki permission to ayiba robe. OK, yo sans consentement na yo na ebite na ndenga zo ki robe na ndenga kota ki na chambre na nga zo robe na ebite po ya singa nga robe na se ba robe ze belé mais azwa wana te ozoleki en point sikoyo ozwi robe na po benga en plein air boy mama ezalaka to so la malembe donc obi elo na otse bano poka mayele makati la grande siko tango ya yibi robe na yo tango sali constat que robe ezati benga ki po c'est que non kolata te to yo remarquer que robe ye mona na verfie ki pété na verfie ki te na fandi kaka po mikolo mpe na lobi ma penza te po na lata robe na ngaso na obi ayo mona ya ye o beni na yo zongsa robe nga utu makanisi kuteza kiteke azwaki robe na nga ona linga makasi abimisa robe ka onga na lingaka nde azwaki mais nga neseki azwa robe mususu ndenge na misi o robe azwaki ona permission nani epese nga kande pe robe na nga nde azwaki yango siko robe yango osomba yango wapi papa ezaka robe na nga eza makambo vie privée na nga te nayebaka place osombaki mpo bakokende biso tokosunga bango tosomba mosusu tozonga papa eza na problème te basomba robe eza même couleur te nga na posaka batela nga parfum na nga ezalaki na robe yo ozwi eloko epa moningo oki osokola ngo sans permission kotuna nga donc eloko ezako basukoli yango basukoli zobo nga alinga ngo te makasi nalinga ngo te papa pini sugi nzulukaki nana tina kutea kunzuluka ngana naposaka parfum oyo azwelaki nga na robe mais comme parfum yebisa to soma parfum chat baluka ngo na esa ba omoni ke yo ningo tsa bandeko na difficile parce que yo no yebi comme parfum yo no yebi parfum ça elaka ya yebi parfum ça elaka te mais comment ozo obligé ba parfum ko sambisanga te ezelo na nga nana droit ko silika azwa ngo permission na nga kutu te na pese permission te na minute oneza ba pasol robe na nga manfu parfait kana na posa robe yana tela na okemba banzane na ofabe na kanda mabe na okemba nzali ko la bino na okemba nzali pa ko la bino likolo yo marti ko na ochaete yo zelo na nga popesile kina lati yoka problème ezali ba ko nete mbele marti ko bomi nga boye marti ko bomi la grande est-ce que yo que lati wa ba yebisa joni l'église on a kendaki websinga to grande sœur nanga robo akende kozwa eza cause ya makambo biso to vivre makambo ni mozo vivre biso to mbese biso ya kobeba ndeti nga aza lesi te s'il te plaît mais pardon pour amutemo limbisa biso
Au côté ba onda Pardon. Uche sexy ngana. Robe ça bino nini? Mais depuis on a to roba na zana kimia ti. Suko pas journaliste. Kwa ni siko songa la ti robe ona zana kimia. Beni pardon. Pour ne Beni. Non, vana na kiti, vana na kiti. Telema bufana kiti. To aussi ça dossier yo bomi tungsa te aussi là. Mais la grande, na ina tuna boye. Na malina osa bisa opité. Robango oyo la tagawana. Parce que to yoki balobi ke suba la tiango bato ba okabela ba ombongo. Yo bo lela mpiaka. Bikila e baby to basali nini. Robango za bikila. Oh yes. Iza code ya batikela yo to yeba pe pour que bandego to yeba ba na église ba sambela pona ba. Pas journaliste. Iza code ya to yeba. Wana eza bleu na nga vie privée. OK. Tia senga robe. Na esa keke azwa ngote azwa robe msusu. Na ba robe belé. Mais wana eza ata grande sœur na nga senga na pesa ngote. Hein? To yeba na bilongi mais to yeba mitema te. Na pesa te po eza nga moko. Eza nga moko. Eza nga mona mzambo na somba. Eza nga moso kopé na nga kabela kinga po ni na kopesa bango. Eza nga moko. Supposons que parfois aussi nga bangwana imonanité po imonani pété. Ba luka. Conséquences des années. Te na to tsaka ke monanité. To tsaka parfois ne monanité po ba tsala robe. Conséquences na bango zani. On est taliban. Ah, Beni, Beni. Bon, si on comprendre, Gorobana au côté maman na s'il vous plaît. Tous à clair au côté na kwanganga ba pesa robe. Omonanga. Yo nem to kotenga. Te na tunika na ye. Eh, kwa buzoba boyeko? Ona mo boyeki mo potanga buzoba. Maman s'il vous plaît. Papa. Na lebio silikate na lobi ko tuna mutuna te. Na tuni limisa sona mabe. Papa. Suki na lobi limisa. Te olobi da mabe. Potanga olo bakeye na kotinda kwanganga ça veut dire que na ba TV no epola ba mona nga ke jeune fille na tonda bona kota panga nga jamais. Na kota ba biloko ana te. Pe en plus. Encore moi lo boluki. Moi lo boluki pa na nga. Bo memi nga na soi-disant on a menga ngono ni. Potana na ko ngono te mulunge. Tela. Papa, na s'occuper na te po yo mtozo elamba na ngati. Bato na s'occuper na ba. OK. Soki elamba na ngane zongi so la parfum te. Omoni ngande to ke no musika. Ko bino bo memi nga en plein bato te pe ba mona nga. Ngasi ko Beni. No mema bino musika po na elamba na ba ke ozwa miyibi na sport. Na fanda te. Na fanda te papa. Na fanda te po komo déborder. Et vous t'avez na saloni. Vous t'avez journaliste. Na saloni. O déborder. Omoni nga skene ke panganga. Na tuna ngi mutunati. Mutuna point. Na tuna yeba. Par rapport à quoi? Parce que baninga bana ba souffrir. Ba souffrir na bango. Na boki ba malade point. Mais ba souffrir bleu na nzoto. Papa tuna mitune belé. Na tuna mituna po yo ne boki ba malade. Eh, taba papa. Na zo tuna maman s'il vous plaît. Eh. Na omani. Na bien. Na ba tumo ya santé ba ko lobela nga te, mais ba ko lobela nga. Santé na ninga. Yo. Na santé ko. Oza santé pa na nga. Oza niveau na nga te papa. Na ko soin na terre, bo benga nga aku. Na Bo pesa na passo la ba soin na caméra na nga tina. OK. Limbisa biso. Est-ce que Ma joba buzobo sasa. La grande. Na fanda te. Moi c'est qui to. Na fanda te. Maman wa leki. Na fanda to déborder ma bé. Limbisa ngai. Omoni na tant coup tout heure fanda makambo. Na tabino hein. Na lobi boye. La grande. Non qui peut. Na lobi hein. Est-ce que sur la tête? Non sur la tête. De so on est venga aussi minene pas na onga linga raté. Donc déclarer nga. Kolbat comment na kiyosa au-dessus de tout. Les amuto moni Jésus Christ en kango na bango ba obika. Après. Et dans yebisa yo, il faut ça yo ba kene bazana ba obika na bango. Yo kango la. Yo po yo ça veut dire que on a la clé ya sukate. Ba ofungwa mapi ba obika. Kasi suko yeba ki nga za clé sukate bo benga nga yo po to yeba avant to fungola bango. Toyeba poko sali bango. Na sali bango lo. Yo sali bango so yo zani. Na sali bango lo te papa. O vanine à la fin o ganini. Olingo mankenga. Olingo mankenga. Ah bon? Kasi pona mo le kwa liro memela ngana na linga kuti. Atako mombani na kuta ko alunga na tali kona e. Ah bon? Ya zana si. Limbisa ka suna. Est-ce que ko vana to solo? Na fanda sute. Pona mais nani to solo la ngana to nani to solo la. Papa. Ngai na to nani to solo la ngana. Non so non sute pona. Mais kasi vana to solo la. Non fanda te. Non fanda te. On comprend les mama idée na ngeza kaka. Mais vanda la te. Non fanda na te. Ni na mo da milimo tele minga mabe. Na kamera makamna na simba sute. Pona yoma. Anobi boy. Pona bengi en plein, soit disant on a remis en nini.
po emilie nga oyo nde toza yango nde toza nango mais yo vanda na toso ata besoin nango yanga nini na kati toboyi te nakotombela bino yango ata fa 10 problème te nakofongolela bino yango ata naboyi moko te moko est ce que okoyi kovanda yo moto naofanda te oyo ozosufrir naofanda te ndeni yo vanda naosufrir mpona bozwa nabulaki camarade tala naza na mposo oswana bino te naza na mposo oswana bino te eza kaka ke boyelanga robe nanga nasola parfum nanga so bokee na bakongo boluka sola parfum na boyelinga un point très bas yo mpe oyebanga yo beni abalongoba mama bandeko ba bolingo makambo elekaka na Congo ça fait très mal nga alobaka toujours que tout se paye ici bandeko ba bolingo il faut pas non s'il vous plaît bobenga nanga Thomas Fabien il faut y aller Total Sport et puis on se retrouve pour la suite de cette émission s'il vous plaît. Presque gratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au plus 43 681 84 11 84 09 plus 43 681 84 84 67 63. Presque gratuit.fr. Qui aime payer plus cher? Personne. De retour, mesdames, messieurs, Total Sport, tozongi na plateau. Mais on peut calmer bande pour na situation bazanango. Momoni bino moko provocation ya gindoki. Mais na biso ko isa marapo pa baté. Donc na yebisi bande ko baza calme. Thomas Fabien, bonjour. Bonjour papa. Na banzi omoni makambo nyonso ndenge leki bande ko na biso ba yei na émission na biso pour bazwa solution na makambo bazanango. En tant que Monseigneur Nzambe, tout d'abord Olandi makambo ekomeli bango yo kolobani. Merci beaucoup papa Chic. Nous avons affaire na makambo des fois pour battre ba commencer à yoki moango et comme il quoi somo roboye des fois bazo baye mais or eza réalité autozo vivre na vie spirituelle. Eza cause ya ba réclamation eza na sima ya bandeko mibale concernant par rapport à descendance ya famille na bango. Donc likamkutu oyo bango bako bazomona ki baza victime nango eza penza yango te yango eza ka moi porte kaka e yaki kovanda pona koflouer vraie réalité batami na kati. OK. Soki olandi histoire bien omona ke mutu oyo azwaki robe eza yaya to eza leki. Eza yaya. Donc ba utiliser ka yaya mutema wana ya kolula to ndenga bandai kolula déjà robe wana or robe ezaki nde porte mobimba pona ba réclamation sa famille et ya kovanda na kati na nyonso ya kombo nani mama Mart kombo ya famille kombo Ngasia oyebi ndoyino bien o ba pesa kombo oyebi azalaka nani koko na bino nous avons affaire une réclamation lien par rapport à non. Je crois et l'on a kolobawa na dit ya cause à la yebiam asa yoka mais attira que attention pensate des fois bando yoka ba para bazolo ba bien koko wana azaka nani koko na bino azaka malamu te mais boyeba ite ishara makamalamu te azaka nango ezaka ni or en réalité koko yemoko personnellement azaki ne pena na problème te ezaki na iloko moko asalaka na kala donc ayibaka iloko ya batu balakelaka ye mabe déjà génération tout ekobima na nzela ya makila na ye ekozala toujours ka na sabilakeli mabe wana ndeko na biso asubir bafloue yango kaka po ezala identique te yango ozomona ke bango mibale bazosouffrir déjà babiloko ezosala pasi na nzoto elati kaka ke lokola azwi robe ayibi mais or
eza réclamation liée na kombo oyo azolata. To ba kombo oyo eza ba kombo moko ezaka na impact makasi surtout soko yebi origine na kombo te. Tomanaka taote soki lelo yo donc kombo mukolo kombo wana dai ko yiba. Mukolo kombo bandai ko yiba. Siko nde balakelaki kombo na descendance nyonso mabe. Siko bango pe lokwa baye ko botama, ils n'ont pas pu kokata bilakeli mabe wana te, nde bazo sibiri yango. Peso bakati yango pete, c'est de génération en génération bako sibiri quand même makambo. À chaque fois, ata aza na makoki ya kosomba eloko mais soit moni yango ka epa mutu, il faut mutemeti ndeka ayiba yango to azwa. Or ezaka réclamation ezo benda ye asalaka acte. Maman, on se reconnaître qui mouille bikat na yo. Il faut la vérité pour bika. Yaya au moins elle moko yaka mais moi. Yaya moi yo ka posta na. Le roi da esprit fort. Yango ko ba céder na. La grande. Yesiko tellement et charge ya makasi pas na parce que azana étoile moko makasi. Do azaki prédestiné que yende mutu fala zo charge ya famille na ba. D'où siko pona a relever famille tende balati charge wana pona ko égarer azala na kati ya bon chemin. Ndenge Jean 10 ezolo ba muyibi ya ka ko yiba nde balati charge wana ba yibi étoile ko balati botutu wana. La grande Obaxanine na makambo mosala balobi. Dis mon solo, je langa maman s'il vous plaît. Yaya, tu as quelque chose à dire par rapport à Malobi? Papa, ebitelo ninetina ngai. Zapusala longo na lie oyo. Osunga ngai banekolanga papa. Nebile na koloba te, pardon. Papa, te pardon. Ebite koloba te. Papa, c'est... Papa, ça me l'a bouranga na longo na boyibi oyo. Naza bien te kana te kolanga. Pardon, papa. Voilà, mesdames et messieurs, on a la fin de cette émission d'aujourd'hui. Comprenez, assez émotionné. Papa Fabien, en tout cas, la bonne excuse pour cette émission. Je suis obligé de parce que voilà, besoin de prière, la bandi, bakobika et puis ba témoigner. Ce que Jésus-Christ a zonité pour une émission. Bye bye. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place na Bolanda ngai naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na ko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo baluka ka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na l'église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que ça n'a bon Ezali mal bolamo avant d'être ça pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble, et tout tient ma bobo, tout continue œuvre tout bandit, et qu'il est rapide, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen.
presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63. Presquegratuit.fr, qui aime payer plus cher? Personne.